nze mona ezo beta koleka libele sa avocat ya nalobeli yo ngai nazwa ba clé batu te nazwa ba clé batu te nazwa biti te na côté longo studio ngana nazo sola no vérité procureur lobi ngana petit na ngaza petit procureur ngaza leka procureur tikela nga libele te bande kono ba beta musique house na Angola awa oya bata mangala okuti bango evolution na bango ndeni ba beta bientôt ba beta mabe Dava, on est en mabete pour le moment artiste du moment Claude Gucci. Oui, voilà. Bilelo. Papa na songa na yaka na maître. Patron, Ndumba, lesbienne, bana ba papa. Ba madame. Ba tunanga. Ba collègue na so ba inosbi. Ne ba sa ba fro kongo na bango. Non ça d'ailleurs mes collègues non. Oh, tout ça boulot moko. Mais tout ça boulot moko. Oui. Pilelo. Voilà. Ngali ngaka pitch. Ngala mta pression. Yo monte na Angola na pression. Vous comprenez? Mboko na ela mututu na pression. Kubuka na te. Glodio boye ba na genda Congo na o na il y a des choses différentes. Donc o na le lo donc signature penelewa. Banana ya tilelo. Ezana mission mo te mangala. Milia bato mangala. Mutazo beta ba show to ba soirée koleka ngazate pour le moment. Hein? Koleka ngazate. Elle a mission mon côté. Oui. Mais nazo balo pour le moment ngamna na vacuum na mboka. Te kazenga nelo. Kazenga za mabele na ngai. Nani siku? Naza mona kazenga. Nani mungu nana zo mema kazenga na musique na minito. Loba ntala. Majorité prière pour le moment ngamna za na kazenga. Olegi wanglais. Na lobelo ngamna za na kazenga na minito. Kasolegi wanglais. Tiki partout zo lega artiste du moment. Mais fona ndimango. Eza ba gloire. Bon ngamna pesa ki artiste du moment. Eza public. Eza ba fanatique. Na yebi na ngaka yo kaka ngaza na actualité. Ça va misana ta o yo kuti bangwana baza na actualité te yo mdo na actualité. Mais nazo bete ba est-ce okota to ba mini ba Facebook. Na ko bibiso sikoyo. Soko talinga ba parfait yo matana minito. Glody. Est-ce ngam nazo senga. En plus ngala benga raté. Obi ba frère mususu bena. Bazo benga ta mususu. Ba manager ko bazo beta artiste so ba tinga pe changa ngabe ngate yo yé ngana yé na simono mutazati 1 contre 1 SLS na bende za nango magendu le me na bota mana vacuum ngana za muta malembe te ya David qui le passé na ngai bango ba lobi ke yazaki kuluna to na zaki ne ba mso ba lo mandia ba mso ba lo mandia ba mso ba lo nini mukala ya héritier watanabe Moussa le Baranani, petit nani, il y a DJ Gloire. Il y a un problème. Dans mon frère, dans mon nom dit, émission va t'indelenga, il va bien nga. Nous n'a fini nga. A manqué nga, ya lobby ke yo. Non n'a manqué. Oui, émission va t'indelenga. Nga na maman qui partait. Pour nga ba genre ko kota na ba Facebook ko koma ko finga ba tiraima ni nga na ngoti. Donc il y a bien bazar na ngati ngana za muta un seul ngali ngani tantan de yo yé ngana yi donc ngana yé yo yé ah non zembo na yo basi ba mamwe mi bali batatu ezo beta ko le kabelo na mboko mais vous pèsez compétence kabelo peut pèsez qui longtemps ouais ngabo sala ngaba tembe na baya msute ocha ngaba tembe na baya msute bata ko kana banani bandi beat yanga ya yo ba cri yanga zo comprendre nazo lobela yo ba cri yanga danse yanga ça veut dire que nous allons te féliciter mais oui apesanga te mais bisenga senga ngo potiki nango ndenge balobi de tout à l'heure une émission mais bisenga sengo zaki nango ana potiki nango sankara de kuta ba benga domestique riche kuma koza simple na ba production tozomona ba production ya makasi
na Angola pour le moment ça ma cause simple. Oh ba nous ça va production makasi te. Na le belio. Yo so kenda soirée mon Angola 50,000 quoi. Te ngana tuni question. Na question na tout. So kenda bala soko lobby malembe. Omoni pourquoi donc zela nan. Na Angola awa to sala ba show makasi bazate ka uma cause simple. Question za pour répondre. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission au Bolingara Ming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazo Pesara, Makambounenge, Zalarapo, Nem Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, na Laksakabinango, na Bete Rakabino, Masolango, Nengenini, et les Karanamboga, oh, Luanda. Pour David Wembe, Nazarana, Luanda. Oh, ya Salaki Boy. Oh, ya Salaki, Sogi Nengeni, Sogi Nengeni. Mamana tu es ngaka David mena la sakabino. Merci beaucoup na batutu balingaka David we merci beaucoup na batutu oyo baza babonné na idéologie TV bo kotaka idéologie TV ko makamba bien ezalaka. Merci beaucoup à toi mon boss à moi piler le top déj. Zalaka na David we me sala bien Ben Willy les Gabonais. Ave kotaka masola David we me sala bien Victor Salambi les Brésiliens ba kosimo no beta wana soki David we bazo beta ngope e ko sala bien. Merci beaucoup à toi Paulo dos Santos les guerriers bata mitema malamu na mboka wa Luanda zalaka na David we me sala bien FCC Mobimba na lingaka bino na tina Jonathan Maestro le big manager donc zalaka na David we me Jonathan Maestro les big managers donc ce batali au santé benenga oui bangando betamina se wana donc vous zalaka na David Mbe e sala bien David Mbe tellement na lingaka actualité makambuso eza na mboka David Mbe funa lobango mboka eza na makambo David Mbe na plaisir ya koyambela bino Glody Gucci l'artiste du moment monta yembeli biso basi ba mamu mibali batatu poule de la nuit makambo esa mana butu Glody Gucci akomi da misien pe makambo ngo zo sima donc lelo nazana ye na masolo balabala makambo nyonso bolobaki pile le top déj makambo nyonso bolobaki Koko Maleka prêtre makambo nyonso bolobaki pona Glody Gucci lelo tosola na masola balabala toza bongo na Glody Gucci Glody Gucci na musika déjà. Merci beaucoup na ba image ya cerveau monteur bana matete bo telema donc nazana Glody Gucci kota ngai ngana bengo ya Glody ya dafa. Merci beaucoup à toi Victor Salam les Brésiliens Glody Gucci yo Jonathan Maestro big manager Glody Gucci yo to sentir benanga oui makamno so pepele Glody Gucci boitard c'est David bonne santé pepele pas casser qui kota voilà la ville est calme la ville est tranquille la ville est calme la ville est tranquille pourquoi le belo quoi na trop parce que mamutunga na sala ya calme. Oui, nga mamutu na sala na vie na nga ekenda pepele parce que na mona yamboti. Ah bon? Oui, nga na mona yambo. Elle maman biso botanga mabeya. Donc voilà. Tout na sala rezanga déjà pepele. Glody Gucci okendaki Kinshasa concert ya Watanabe. Oui. Concert ne les gars ndeni. Oui, concert les gars qui dégâts. Talaka Goga. Maître supérieur donc voilà. Ngaza déjà parmi basoda héritier na Angola on va défendre héritier à 100%. Donc oui, Ngaza déjà mam déjà na kena Congo mamuto mayamba biso kitoko. Mayamba kitoko mais to mona ba image wa délégation Angola bo matana podium te. Na ko sortir concert wana ezalaki tellement chaud. Même nabi ne le rôle de kututé. Donc Vincent Nae c'est la première fois Vincent Nae andule ya Goga. Et bisanga siko Vincent ne sa matina podium. Bongo biso ba bio ba vérité to matande. Voilà, il y a des chaud les gars qui déjà makasi. Donc faut tika déjà dadi. À Panza Nzela, des Panza à l'époque. La maison mère. Voilà. Biso zaka déjà ya Goga, tout ça qui on tous total. Mais ngaza ki déjà ngaza ki le podium. Ah yeah. Oui, ngaza comme si ba mon communauté. Oh, ngaza na podium papa. Ngaza na podium. Tina zongi na fandi. Goga déjà biso ya David oui il a goûté ça la raté concert et Sili Glody au soit qui tant est belé Gucci ou melaki na niveau ya Kinshasa pourquoi
Oui, il y a David Omoni, non le vélo moro. Toko tambola biso tout elongo. Mais mon dame ta sang là-bas, makamunae. Voilà, nga zaki dia na ba boule na nga makamunanga na spirit na nga nzoto. Donc na beke ni na kebo suka so na permis dans ça la trajectoire. Ah ba beka no umeleki bongo singa ko kemikili. Wata yo venda place à poto amona kota. Non, et par rapport. Il y a David. Cause la première héritier, je te voyais première na goga, tu vas bientôt petit héritier, tu as un intérêt mon côté à poto. Il y a David nga soko talinga boye, comment on a déjà boye comment on a poto. Donc là il est compliqué à ngate. Général. Yo, donc l'homme a SLSL musique. Et on moni que bah ya peut-être na ba quoi mo boye, ba lo ba mabe pona mona mai. Tandis qu'il y a un donc Mikili et na goga les lois zanango donc là la muki pour voir ta patron voilà pour tout pas na yelo bela ta rose abiso to télémat to témidis to tanda mibo ni ba masa ba la biso atindi biso Mikili et non moins 0 pas na yelo bela lo côté ça veut dire que to pesa tanata to ayaki luanda ba masa so ba frapper le bakenda ba yigenza ou pastoral dans musique donc voilà ton baro ya boy peut-être comme sous tant au bureau de Gucci donc voilà mais nous au mais la bonne ndinga mabete ndinga mimi kisunjora Mikili yo siote obino bo ume na ko ni trop yo ko mambo sali baka siote biso pemene agoga to ara bataketo te sabe bata endité mais siote et ko swanga ndenge nini la team des sociétés na biso to ba faut pas comparer ça la différence dans Angola to e ba raté il y a les fanatiques et héritiers ils ont la petit héritier na mboko ils ont la vieux héritier ils ont la camarade héritier parce que netinga naza ni fanatique nga naza pena petit à vieux data memine kisunjora Mikili na lobelo et soit le biso to zakana ba kinyi wana ya David nazo ebisa o ke Jeep agoga Mercedes car le plus cher na Congo wana ou artiste na soit amolaka nango ya David nga matana kitsa liboso na matipe na kitsa liboso pena ke na simana nga botel pena boy goga et puis ça n'importe quitter nga za de likolo. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Thierry Mbumba arme lourd Thierry Mbumba arme lourd Zalara na da vidéo mais comme ça là bien comme les prêtre ave beaucoup kotara marambo pour avoir maramba beza docteur Marcelo les savants noirs na ebika to ko na Ricardo Maindo les capables na PC le du Goutuyo donc il faut to kota bena maramba Ricardo Maindo wana grand prêtre le du Gouti na moni mususu oui to ibaki yo ozalaki yo monto doloba awa petit agoga nyonso ya goga donc yo Glody a passé à Kinshasa au baneda ko tindela biso basson ba image ba vidéo voilà Glody ko musicien yo mo na munonde oui marambo Victor Salam mon ami le brésilien et marambo voilà wana za masanga ba longue date ya David nga botama de Anduleman ezate kutu ya okena ngo à gauche à droite te nga na botama musicien soki nga lona komi musicien oyebisi maman abotanga to baleki nanga ya na bino Glody kucha ko musicien ba kolobelo pena ke wana cop na ye ndi baloba kaka likambo ya kana ngonga nango wawa okoki kobomba obombi ebomba mina sa mesa étoile suka ebimaka kaka donc oyo ebimi suka ezaki ngaki bulelo elo ni epusaki yo pozaki na kino okende makambo mosusu mais to comprendre te na kino yango place okende makambo mosusu makambo mpe ya ndule ebani eloko ni epusaki yo mama o bana ndula mo oui parce que oui nazaki na temps na komi Congo pour nga za nego oyi ba nego wana ba UPA ba rappeur nazaki dans le monde wana nalingaka trop musique en fait tant na kitikini ba leki na tika na veni pastoral na musika koma akomi mosali na Nzambe Chris Majabu na pesi mbote nzembele nakekuta bango bakoma na bakar mais ou ba petit na ngai petit na nga masala nga mususu Marco LM designer
Voando. Baya bakoma la ba vitesse à makasi. Ah, donc aux influencé pour écouter bateau zaki na bongo bazana bakar, yo na ngolo zo souffrir, zo ça eloko te amano ça musique pour na bongo. Non, eza question ozala ko influencer te non. Baza batu oyo banozala nanga, na nazalaka déjà na monde wana. Bango banola nanga na sima. Peut-être na kolo babongo. Mais écoute siko baleki. Bango baleki on a vitesse. Oui, non, vitesse. Bala bien la vitesse moko boye. Yango epesenga moi et la musio la musinga moi boye. Na nenga bangola. Non. Na za mtake tote. Ya. Na so remarquer nga bato bazaka pembe na ba masa nanga. So tuni ba ona kuzu. So inga za na dej. Na zui dej. Na linga pe bango bazwa dej. Eza ndingi na kolela. On s'est révolté. Voilà. Écoutez na masa nanga tout jeune d'Afrique. Papa Toutou. Ya mwana maya ya kozwanga na flat bien ka artiste. Azala pe pembe na goga. Na PCP mote sikaza Papa Toutou. Donc ngamo na tali ke ponga na boaka na bina makasi. Omoni moto mona ba collègue na so ba inosbi. Ne ba sala ba fro kongo na bango. Non ça d'ailleurs mes collègues non. Oh, tout ça boulot moko. Mais tout ça boulot moko. Oui. Pilelo. Voilà. Innocent d'ailleurs mes collègues na. Moi ça collègue na ngai. Tout ça boulot moko. Ni omona ba fro kongo. Ninga pena za SLSL musique. Ezana ba temps omona nga pena ke ponga na yebi ko bina ko sa ba jeter. Te wa nyoso ba yebi. Wana cop neza ko bina, cop neza ndulete. Ya mungongo te. But ba yebi ko bina ka makasi. Tongo yoki siko ke basi ba mamwe ni bali batatu. Chubani. Et ça regonde. Oh. Kamwaki. Donc voilà. Nazana makamu na nzoto. Na obi misaka muke. Siko mukolo mola koto 10 ngamo pena mettre chorégraphe. Est-ce que fan la penolo bia bandaka lozala ki wapi? Ngali ngaka pitch. Ngala mta pression. Yo mote na ngola na pression. Okopana te. Mboko na ela mututu na pression. Kobuka na te. Glodio boye ba na genda Congo na o na il y a des choses différentes. Donc o na le lo donc signature pena lewa. Le na artiste, musicien. Je mona ngana ba milieu public. Est-ce que Glody Gucha non ya trop? Na comment so tendo le denaye. Ça veut dire que un comédien artiste mais Glody oye barre ça so bon côté. Selon yo Glody, oui. Donc bandi marmando le ko. Au moni penda ozala basé wapi? Na Congo to na Angola. Nazo beta pour le moment na elo ngamo lo ba ke double nationalité. Angola Congo Kinshasa. Dans ce moment na baninze mwana banda Kinshasa Luanda connexion. Donc voilà. Wana bo wanani oyibit. Wana bo ya programme dans le babongo. Non mais nga beti nze mwana na Congo. Ya David. Yo la ndikelo ya betaka. Non mais nazaka na Angola. Kasi nazaka na Angola na Congo. Mais Olandi na yo. Non. Nga nazaka dia na Congo nazaka na Angola. Donc on a beti nze mwana ezo bina na Angola na Congo na poto. Ya na lobi Kinshasa Luanda connexion. Voilà. Mais pourquoi ça lobango? Wana ye mutaloba. Tena yinka ne baka soko ye. Mais ça ye mutaloba so ya loba nga beton na nze mwana ngo beza nze mwana. Glody Gucci awa penda na Luanda oko s'imposer pe simbi na niveau nduli awa. Mais c'est simbi déjà. Mais oui. Mais c'est simbi déjà parce que nga na yeki na quand banefe moi na yemoka 2021 non. Oui. Banana ya silelo ezana mission monte mangala. Hein? Nazo lobela yo. Ezana mission monte congolais to muto congolais milia bato mangala. Muto azo beta ba show to ba soirée koleka ngazate pour le moment. Hein? Koleka ngazate. Elle a mission monte. Oui. Ya David, le lot tozo kosa ya David tozo kosa te Glody toza sous na makambo kosa te po moni ba fan na moment oyo ba kosa su bango te so sale loko mabe ba koyi biso pe na mbala ma okete o sala mabe mais nga so na peso téléphone nga bimina kala na no linga trop ngande mais le na ko kasu makambo wana te en plus ko bota pe ko lisa muto kolala pe kolamuka muta changera bilunga pe na komala kola kutala bato Rwanda kwesosika po ba grand prêtre ba omebele na Angola
moi enfant la peine bon monter la paix au grand prêtre et ça appelle l'autre bima grand prêtre ngala bimi na ngayuma moi senti que partout aux les gars artiste du moment mais faut nan dimango et ça va gloire bon ngam na pesa qui artiste du moment et ça public et ça va fanatique ba ngoni ba moni ba benga artiste du moment voilà. Donc Claudio à l'aise ya koloba ke na minutes o na Luanda yo l'équipe artiste nyonso yo mtozo beta koleka bango yo mtozo prester koleka bango. Naza na actualité pour le moment en Angola. Ah, oui. Donc na minutes o Claudio oza na actualité koleka ba musicien o yo kuti na Angola. Pour le moment. Style na yo za na oni. Donc voilà. Style ni Claudio zo beta. Non beta Afro House. Afro House. Oui. Na Angola pe oyi ba beta Afro House. Oui, bah c'est belé. Desi banani. Banani ndeti ba oh bah c'est belé ba parce que on est belé ba beta. Te bata mangala ka oyo yebi. Bata mangala. Oyo yebi. Na bata mangala. Mais na ninga mabete pour le moment ngam na beta. Na yebi na ngaka yo. Kaka ngaza na actualité. Donc ba misana ta oyo kuti bangwana baza na actualité te yo mdo na actualité. Mais nazo beta ba est-ce au kota toi ba mine ba Facebook. Na ko biso sikoyo. Soko talinga ba parfait tu matana minito glodi est-ce que ngam nazo senga en plus ngala benga raté obi ba frère mususu bena bazo benga ta mususu ba manager ko bazo beta artiste so ba tinga pe changa nga benga raté voilà nani o baze belé desina ya benga ba benga ka o ya changa pe mais ngala benga raté ngeza musala nazo sala ezo sala ke na beta bande kono ba beta music house na Angola awa oya bata mangala okuti bango evolution na bango ndeni ba beta bientôt ba beta mabe Dava on est mabete pour le moment artiste du moment Claudio Gucci. Oui voilà. Bilelo. Tout beta ne trop. Oui ba kenga na beta. Oui ba kenga na beta ki bokolo. Biso to beta na beta ngo ya lendi. Ezaki show na yo, to ezaki show ya uma cause simple chez la belle ya DJ Gloire comme producteur. DJ Gloire MP4 voilà. DJ Gloire MP4. DJ Gloire yim kaso produit nga ba production wana. Na affiche ezalaki DJ Champagne na musique la PC Moté les étoiles. Les étoiles voilà. DJ Champagne. DJ Champagne les étoiles na moni Eric iPhone na moni ba beta chou. Donc voilà. C'est la Moté. Deuxième DJ là qui DJ Mibo. Na PCB Moté l'homme à vacuum. Artiste va poser que l'homme Glody Gucci. Na ya wana na lala po. Moni ba mi artiste lala ka. Alali po ngaiso. Ba bengo pe na ba bigete sale tondi. Yaka. Na ina ba petit sœur na ba chez la Rihanna to koti wana. Chez la Rihanna d'Afrique. To ina e moi Nzambe. To ina to koti wana pe na petit nanga to fanyo to chez base. Ya betel nga ba 10 bouteilles pour petit na sa pela na déjà on la balar na donc voilà. 10 bouteilles wana pas ma bandi. DJ Gloire m'a dit na beti. Tant. O tie micro be. Eza ya facilité. Na za muto ko féliciter na Angola. C'est mon bien un succès na mboko. Tant des choses tant aux autres déjà basiba mamoué mibaliba ngala tsaka boye teke na zong sanga mo na tsaka micro boye zembo na yo basiba mamoué mibaliba tatu ezo beta ko le kabelo na mboko mais vous pesa compétence kabelo beto pesa ki longtemps ouais zembo na ezo beta ko le ka libele avocat ya na lobeli yo ngai nazwa ba cri ya batuté nazwa ba cri ya batuté nazwa bitité na côté longo studio ngana nazo sola no vérité naza besoin polémique na mututé na moment nazara suna besoin ba ranking té besoin ba polémique té mais so kozana besoin ba polémique ozana besoin ba ranking oluki batondu bo sali ba polémique ngana nazo sola ka pembe ngana nazwa temps après studio ngana beti na Congo eza studio munene Neymar Santé as ingénieur amnene ngala bandi beat yanga ya yo ba cri yanga vous comprenez nazo lobela yo ba cri yanga danse yanga ça veut dire que nous allons te féliciter mais oui ingénieur peno yé pena ba peso 4 jours à séance et David ba mars tout le monde ba musicien ba zora ba séance te ba kota ba studio ki lelo lali ngala lala na petit chez là a kufite tout na petit sœur nanga na oyebisa yo na lala ne na studio to zela pena ke tout na biso na banda pena ba Jonathan maestro na ba kini wana
na bandi pena travail pam ils ont pena 7 jours ingénieur singa ça va asko tika na sa musala na ye pour la promotion na mboka ya David pour de la nuit na beta baya to fungula ka mutema na osenga ba DJ yangola baza baya nanga ba masana bazwa temps ba beta nzembo wana ils en a vacuum il va vendre c'était ils appellent na vacuum ils appellent na bite tonda ya David na bimate na beta manzanza te so yo kanze mwana mais na yoki pour kango pour le bandaki nango déjà basi ba mami bali bata donc voilà. Merci beaucoup à toi, mon boss à moi, boss Mboshi, à niveau États-Unis, boss à la Razalakana, David, mais au sala bien monté ma rôle sinimo. Donc, boss à la Razalakana, David, mais peine au sala bien, mon boss. Chéri Marmelo, venez bander le sous pour n'avoir besoin ma cambo. Et il fait vraiment de congolaise. Ma sola balabala place soit non mais maranga ve. Soko meminga lisusu ekosala bien masola balabala bazotonga yo makasi tokota siko na masola balabala masola balabala bazotonga yo makasi na masola balabala balobi Glody Gucci okomi impoli okomi ko manquer trop ba musicien oyo kuti na Angola awa Isaiah solo peza masola balabala fulu ba vérité na makambo te na respecter ande mutu soko kuti na show musicien so oyo mona yo formula kisakeza yo ne musicien solo balobi ke fona mila kisakenga musicien solo yo so continue na chose au bout ya David tous les musiciens na vie na olobele lo moko soko michete ba ochaote aye oui ya kana yo zo sala ndenga game politesse ya David na olobani lo moko kota ngana za bien indiqué ngadikanga bien na za rappel rankinete mais nazane na esprit na ngana botama nango que soki na ye loko wana na besoin na victoire oui donc voilà na masola balabala balobi mission akulu na zalaka te mission mobulu azalaka te babi mission akulu na ndeza Glody donc bazo bengo mission akulu na omoni onde non loba boya David omoni le passa moto soki nazala solo que vous solo la kasi no solo tout une question bangoni balobi que misa kuluna balobi que oh misa kuluna mongo ba bimi mikolo yo to balobi za yo na betaki mutu na bunya mutu na so baneso moninga na yena na mboko sina simena mna nzoto nante Angola baya ya Luanda ba masa na biso ya Bangola oyo baza trop ko inventer la rabat makamba vanta makambu to balinga ba bibisa ba personnalité ya bato ya David na regretter aller passer na ngate soki nazalaki na mona yoka frère na ngamo nondi émission batindelenga iba biona nga nonda finginga amankenga ya lobi ke yo nonda manke oui na émission batindelenga ngamo na mama na kipate to ngaba genre ko kota na ba Facebook okoma ko finga batiraima ni nga na ngoti do ya ba genre na ngati ngana za muta un seul ngalinga ni tantan de yo ye ngana yi donc ngana ye yo ye ah non signature wani ça signature ya nini ya liwa o kokate ke yo ye ngana ye na simono mutazati 1 contre 1 SLS na pende ça nango magendu le mais na bota mana vacuum ngana za muta malembe te ya David eza nango naza mobali kasi naza nango mobali nga mama botanga ne loko yo donc naza na 100 naza mwana ya mwel mama biso comprendre dans la botama na show soki le passé na ngai bango balobi ke yazaki kuluna to nazaki ne balobi mso balobaka mandia bamso balobaka mandia bamso balobaka nini mukala ya héritier Watanabe mso balobaka nani petit bitina nani ya DJ Gloire eza problème te na regrette ka le passé na ngate eza le passé otala eza lelo le présent non des frères et si kaza na pesi ko ba salam yiwa natala ki yango alobi nini o Glody Gucci akenda pa soki boss nani Diego Battery wana aza ya na ngate donc non nalinga me manga karika ya Diego Battery ki Glody akala wana to na oya boye tant non
Digo Matera za yananga. Apesanga te. Osani. Mais bisenga sengango potiki nango. Ndenge balobi. De tout à l'heure une émission, bisenga sengozaki nango wana. Potiki nango. Sankara de kuta ba benga domestique riche. Bonga so benga mania riche. Et que l'on l'a le côté. Ah donc on anticiper n'aura bisenga senga wana beaucoup malango riche. Ko senga le rôle nani. Na senga kanani. Et David so kabelinga 10 000 kwanza. Négocie ça passe nanga. Non. Mutuni na kene ko senga. Oyebi ke nga na mboka o sone na do le la batu nanga. Ya davinga ke mbate. Na souffrira te na vie nanga. Omoni muto aza mandia. Alors attends, on a un problème à montre. On a un problème à costume. Ya David. Mandia boye pena zali. Mais si on a un mandia boye, on a un mandia riche. Babi olobela trop mama bilamba. Bilamba ngo bezaka ya yo te. Wana ka bata masola balabala nde balobi pona yo. Naza taille elle. Taille nanga. Moni pantalon boye. Limito. Son appui sur ton côté terre. Comprends? Moi costume na lati. Ils a peine sur na kangi bouton. Au moins avec ah, c'est à kokangama. Numéro na yo. Numéro nanga. Ça veut dire que son appui sur yango. Nazana ba chaussure nanga banaka. Nazara bilo nanga yako. Ba massa nanga tout ba yebi ke nga na ba plan. En plus na payer ba plan te uta ba nord yaka. Nazana ba ya mikiliste. Naza demi mon na poto. Nga kanga photo te bato batala ba Facebook nga sala ande film na photo utala ba photo nga te voilà question aux écoutez première position deuxième position troisième position non pour le moment que nga na mboka na ensemble sala c'est tout donc yoza naza pour le moment nga de artiste du moment liboso na bango na sima na bango naza simate naza liboso te naza ka ande artiste du moment pour le moment c'est tout nana yaka na mboko nga bayaka na ngate toyena mokili nzambe bacha biso kocha bongo pourquoi na kolonga kibonga na zwaki yo na chayo donc ngande na zalelo na masola balabala toza obligé ya retourna yo soirée ya DJ Gloire na soirée ya DJ Gloire comme si bato balobi olobaka biloba loba moko ya mwana esengaka DJ Procureur azongisa yo a rappeler yo ke yaza mokolo na yo abima liboso na yo akoki pe ko fina yo na ba niveau ba kini wana miso bato ko saote ya banda sikti liboso na yo kambe le betaka partout bablo mo abongo selon yo omona maloba na ndeni nazonga nani Procureur le bigi nga petit na ye nga za petit Procureur oza ba masa aza yana ngai nga za leka Procureur tikela nga libele te aza frère nanga c'est tout aza leki ya mutu te na ngola mama biso abotanga nga mo mwana yango azongisa yo azongisanga loba te na mama obandi vie musicale nga na finga ye te nga na finga Procureur te naza pe rankina Procureur te aza frère nanga aza collègue nanga so nini esalaka po lobelo makamba bongo selon yo moko conscience na yo lobelo nini ya David nani atenaka po na yo mais yo zalaka wana ozali parmi moto ozwenga ba image na tika est-ce que yo kanga ki azwi micro na fingi frère nanga Procureur na finga te nazobeta musique ko finga te nazobeta musique ba impolité parce que naza bien éduqué naza impolité naza impolité na lingaka ndete mutayela nga ba guerre d'esprit masola balabala ça brille na kati ya Kazenga Glody Gucci na wangler ya kuza ba la Kazenga na mokonza Kazenga loba oya masola balabala loba ka rapide loba no ka rapide nani mokonza Kazenga non Kazenga wale non ti loba ka yo na wangler na mokonza Kazenga naza mona Kazenga moto wana uta Congo na komela na ojaenda nazalaka pena mwana ojaenda mais ce qu'on a des double nationalité banda 2012 na fréquentera déjà milliers Angola yango monique tant on a commis artiste et musicien centre ville Angola Kazenga baza toujours nanga vous comprenez ce que répondre de na Kazenga wana ezala numéro 1 numéro 2 mukolo Kazenga azati Kazenga za bayana biso baza wana balingaka toujours musique à kitoko c'est tout
Mais nazo balo pour les moments ngam na vacuum na mboka. Te kazenga ne lo. Kazenga za mabele na ngai. Nani siko. Naza mona kazenga. Nani mungu nana zo mema kazenga na musique na minito. Lo bano tala. Majorité prière pour les moments ngam naza na kazenga. Olegi wanglais. Na lobelo ngam naza na kazenga na minito. Kasolegi wanglais hein. Papa. Na kazenga na minito yo mtokangi. Olobi bongo. Bongo muta botem na kazenga koli na kazenga. Naza mona kazenga. Yo bule kazenga tika ngai. Yo tala ngani na yaka na basho. Papa na songa na yaka na maître. Patron. Ndumba lesbienne. Bana ba papa ba madame ba tunanga ngai sina bongisa makambo avant na koma musicien eza pas si pour gagner na mboko natalaka ba image ndongo ya concert ya Rani stress population banderole ba stratégie wana non osoko ngone ezaka ponza na ozaka na gonga ou comment est-ce que naza parmi mutu na kati ya ngola petit ya héritier ni tout le monde a basala ba organisation ya makambutu naza parmi mutu apesaka schéma tout ça la boy tant on a commis musicien mais faut na sambe pas nga moyo voilà nayebi ke ne nazo ya bofuna simba clé o funa simba na simba rouleau oyo funa cha click awa sona tomboli boy mata de na ya complet le po betanga do foza mutu ezara ndule pour la musicien au monde na bomonité oza on ba étoile opela pena ta pour fani bobia maram donc voilà là c'est la kala trop té na pona ozonga sukinya nazonga kin ni to soleil déjà na ba bigo na ngai staff pena pona za staff na mboko ba bijou Selemani docteur Molenda franchement Selemani voilà ba LBG ba ima motu na soleil na bango na ozonga kin na ba featuring ebele na zo betewana obeta pena featuring na bato awa est pas anglais. Non, pour le moment, on a loin d'apena image exacte à featuring. Aïe. On a banana massasa après nous on y ponga ma on a tout ça massasa. Donc ah ça on va pas victoire. Non, t'étais connecté bon pourquoi? Ba côté pourquoi? Parce que ya ba ça boulot là mon kitoko voilà. Non négligé bon pourquoi? Pour les ngande base na mingi za massasa. Donc voilà. Watanabe comment na yo musicien. Ici pour cela déjà. Oui, tu on a betagi son na tindela ki boss. Allo ben. A sepelé na beat. Non maloba na message. Allo ben. Est-ce que félicitations courage. Zonga mboko na bino. Mboko na mingi de fait sauf vacuum. Est-ce que go soutenir? Pourquoi pas? Ah. Dans sa petite naïf. Ah. Au bon DJ Gloire soutenir ngane. MP4. Soutien 100%. Na ba DJ dara yim da soutenir. Basé belé. Presque ba DJ tout. Ba DJ Mibo, ba DJ Champagne, basé belé. Ba Mister Kitambala, ba DJ basé belé. Mais qui beaucoup le peu ba DJ ba soutenir nga. Ba DJ Struga, basé belé, ba DJ basé belé. Mais ça n'y est pas ça bana Luanda. Oui, bana Luanda to consommer dans pool de la nuit où ça beat ça de Monsieur Sika, afro musique, un musique, on me ça et la mode pour les moyens de Ngamboka. Et puis que na musique na robosa na te que ba vina ngaba changa maboko toujours. Nitiba Xavier Lopez 10 impresario na musique na pesi Xavier Lopez 10 Mboka. Voilà. Adezeka Bushkop bazala ya parler. Voilà. Adezeka Bushkop présent. On a impresario ya parler azotika ta changa maboko. Et bien même nga ba ligne mo. Soleil Bembe Yonzika. Fait bozala kazala. Sous Albert Colombe donc bazotara maboko. Les millionnaires. Donc voilà. Mamunyo c'est que nango pepele. Souké Mukusa Talo, pourquoi pas na Musée les Petits. Na ebisu na mboka oyo. Nazana baya bazo soutenir nga lokola staff wenge. Staff wenge. Ba JR Sa Majesté. JR Sa Majesté. Ba RV10 cap match. Masalanga au Staragondo. Staragondo. Voilà. Dollar pour bazotika nga. Boga. Soki na longo wana nazana masalanga mola linga. Ah, obosani président Muchopi, président wenge. Ba vena biso ba kala. Wenge pourquoi pas. Gauthier Touba. La poule tonton succès. Wana kaza ya parler donc. Mais na kolobelo lo moko. Nga bosala nga batembe na ba ya msote. Hein? Ocha nga batembe na ba ya msote. Batako kana banani. Nazara besoin ba polémique te na mboko. Ah. Polika moi tembe biso pena toza batu na tembe. Moni ba kolo tembe pena ke kopa tembe wana. Biso toza batu na tembe. Tembe peut faire que na musique hein. Oui, boko tembe. Ndoko so ba beta ba bloko na bango c'est Simba, eza da na impact na mboka oyo ba beta ka déjà. Kasi ngape na ye. Mais yo no na ye.
topesa tana tana. Faut respecter Kabelo. Biso to fula bato. Faut respecter Kabelo. Mais royem solo moko. Biso to fula bato. Mais pourquoi pas bato na bainga fula glodité? Oh, bato fula bana. Ebele. To tchape maboko. Mais pourquoi bango baingo tsanga maboko te? Vacuum. Vacuum. Oh, ça to tchape maboko. Ah mata. Ota biso na. Ba final. Nga to fininga nazala ba klebele nga la la boy nasala akina mimi ni fanto na Mariana na mimi boy maloba nga lobela nga na obet na sala ki Glody Gucci voilà pesa mbote na bato ya yo bato tout balingaka yo. Oui, merci à tout le monde. Non, pesa liboso non, merci DJ Glo MP4 pour la production zo kende kitoko. Uma koza simple chez Zalati ya bongo donc mona ki évolution uma koza simple na nenga moka pour le moment. Il peut azo battre record na habité. Ah yeah. Uma koza simple. Na ba production tozo mona ba production ya makasi na Angola pour le moment za uma koza simple. Oh, ba msuzo ba sala production makasi te. Na lobeli yo. Yo so kenda soirée mon Angola ya 50,000 kwanza. Te ngana tuni question. Na question na tuni. So kenda na masola bala soko lobby malembe. Omoni pourquoi donc zela nan na Angola awa to sala ba show makasi bazate ka uma koza simple question za pour répondre. Te répondre malamu to leka. Pour le moment na Angola uma koza simple. Yende mze sala ba show makasi azo battre ba bato msuba sala ba show. Nga banana ya Angola sali 8 ans. Na mona show ya 50,000 kwanza te. En plus ba chose au sala Angola pour le moment. Moi ba chose de monde na ba Congo. Oui ne benikma okuti benaki bana ba papa ba oliala. Mamu sama na uma koza simple. Mais ba bi ya nini sagi mpiaka. Ya nini? Oh ya ezaki ya ouais vila lise soki bakanga kimboka te melo bakangi DJ Glo MP4 na boloko. Ah donc ezaki nango mpiaka te mais tebe bakanga kimboka yango na esali mpiaka moka bakanga soki bakanga mboka te ngala na frère wana zana na ya nanga wana nande konanga po DJ Glo aza susu ba ya longwa déjà ba relation yebena commence ko famille mon DJ Glo ya vivre loi mnele oui. DJ Glo MP4. Sur la chambre, tu parlais. Nous avons avant la première de mort. Félicitations d'avance. Soit on a parlé là. Des fois, il finira par bouton 1, 2, 3. Le tir au sonnet va tenir sur le micro. Gucci. Donc, on a la maman là. Donc, on a la maman là. On a ta porte dans le côté. Donc, on a la chambre, on a côté de la chambre. Nasili sama lo bakota azamu ndamo bo ataza na kata chambre na kota to fendo panzanteke uma koza simple so bakanga mboka te liwa en plus neto koma pena akoma na palanka atikala ko publier te ki na komi na palanka so uma koza simple publier kango e komi palanka woso single msuso e maka na voyage na kota ba province kala troté so nzamba songi ça va contrat déjà qu'on est belé toujours l'année kaka c'est comme pepele au monde en retour la mais retour na biso tout ça la clip déjà kala tout à Porte de la nuit mais il y a David Mukono ça la annonce que Glody Gucci clip Porte de la nuit na ça la clip mo na mboka o ne salamate Glody Gucci a ça la clip mo na mboka o ne salamate. Oui, conseil Zara qui va massa nanga boba frère nanga, il importé ça to bosser quand. Rankine za na moté. Non, elle devina besoin. Sur côté perso, moni ba misien Zara no calme ko menasaka bango na mikote nozo menasaka. Bon, ko simba miko na ngai ezo menase bango. Ni yo ni maloba na yo. Bango so ba simi miko bank franga te. Bango so ba simi miko e bank franga te. Donc miko na nanga nezo bank sa bango. Tolega. Glody Gucci ko boye ba ki na casquette mususu. Azasu na casquette wana te to soutenir oui to soutenir biso pena to pese mabo donc les lots soli na ye mokomso oya isenga to sola na ye donc il faut to propulser pena to lobela ye ezaka te mise fa utaka Congo pa yo sala succès na Angola te ba o pe ba obima awa pourquoi pas tout ça ba ça te première fois na yo BTP be bat babini to soutenir ye ba boss to mboka oyo noko shidoka loyal oui Paulo dos Santos les guerriers. Oh, na pesi mbote. Na boka bango Oboka bango. Oui. Na boka bango kutu. Ngala baksa FCC Mobimba. Na dédicace na championnat FCC staff patron. Na mona ngana mpe bango te. Ngona kokuta na FCC. To na scène, to na show.
baza ba vena ngati aye bakabolaka te King Silova King Silova papa bon séjour na kasi ya zalaka de na ba beda chose zalaka na biso de na ba ebi ke to komona na FCC bazara baza ba vie moko ponanga na respectaka bango trop au bango baza pe na ba patron basara sko ko bakabolaka ndete tout le monde a King Silova tout le monde ba frère na biso musubaye tanga alvej tanga alvej oh wana za masana ngati ke tanga alvej oh bon on attend alvej monsieur le prongo na bang ya za masana ngati ba parler ba kala to zanga bango déjà la pulga oh wana masana ngati afina rota nga ba masala nga bango to ba fanatique nga balinga nga trop c'est bien ezaka ani bato ba yaka sika bango ba pesa ba lignement to diminuer avec le côté bona boy mais ba masala nga ba couche bango ba bika wana nka wana nka Glody Gouchi le bi wana nka donc voilà merci beaucoup à toi cerveau monteur donc derrière la caméra hein kotaka na David Wembe et Rosala bien bozala za la tour d'idéologie TV ah ma nyonso Glody Gouchi le bi s'engage que lui et bimina monoro na ye donc on a osenga na biso tout auto za na mboka auto soutenir to pese maka nzembo pe beta ndenge pe kabelo beta ta oui donc ezaka nzembo pe beta ndenge Deborah et beta en fait biso to kotia na YouTube te parce que tu as une promotion surtout ça les clips mais to kotia na YouTube donc pour le moment to za na promotion to ba ndaki séance il y a émission pour te passer la Batuna Luanda qui était Glody Gouchi, c'était artiste et musicien à la carrière musicale naïe. Donc voilà. Merci beaucoup na batuto botal l'émission, beaucoup ta kota to bo s'abonner massivement, bo partager l'émission. Voilà. Moi ba j'aime, moi ba commentaire wana, présent Jibril batuto. Didier Bengo na kata mi kiliruna donc bozalaka ngana bino bena on est ensemble avec vous. Bravo police. Patana. Tia wana za bon to ba panzana bango bravo aussi mon boss Jordan Voando donc on sentir benanga oui banoro lelo ba télémina ba niveau par rapport boss Jordan Voando et oh boss Jordan alors aza présent SNSL musique aye voilà azana makam ya fo Jibril Ndombe ya za kana ba se damanza ba spectacle wana ba nini donc yango ne bena et ça la rabie pona ba béret rouge quartier général ezalaka baza aye bazali wa lokambe nanga social béret rouge na quartier général lokambe nanga social aye baza ba yanga de la pesibino ba big up na bino te ska bozali oyo soda na bino oyo tozo benga biso moko mwa sigeza artiste du moment signature aliwa yeyo Anel Kale Padre Zalaka na David Wembe Rosala bien quoi.